Merci mingi papa Roger pour na kozongisela ngai maloba kaka ndenge balobaka ete vérité ata esali mikolo ebele na se ya mabele suka ekobima. Vérité ata esali mikolo ebele na se ya mai suka ezala ta mbisi moko akouta kuna na se ya mai po ya kobimisela bato vérité na libanda pe bamona yango. Ndenge balobaka ete bandeko ba bolingo oya nyonso tu bato bazali kosala na molili ekobima libanda. Lelo bato misusu bakose faire comme quoi que bango nde bapaster, mais bapaster na kati ya nzela ya kikuluna, bapaster kuluna bapaster kuluner babotami ebele na poto. Bapaster yango bazali koya na souffre meke non il faut que te pona mboka na biso bandeko. Lelo ndenge bazali koganga wana ko bato nyonso to bazali koloba okomona ta moto moko te na kati ya bato wana oyo ke soki otuni ye lelo na makambo nyonso to bango bagangaka o balobaka okomona kaka soki otuni ye bon makambo za koloba wapi preuve bango kaka o na yokaki o balobaki o te ezala ta nombre ya 8 millions de morts bandeko. Soko tuni bango nombre ya 8 millions de morts wana euteli wapi. Okomona kaka baza kozongisa kaka na archive ya Apareco. Tala bakomaki yango place botanga okende kotala référence Apareco. Bino bokanisi ngwanda nde akokoma vérité. Ngwanda nde akolobela bato vérité. Ase eyebani ke ye azali moto ya lokuta mokili esi eyebi yango meme bamindele. Talaka na balma ba ebi ke ngwanda c'était menteur. C'est grave. Oyebi tozali ko ebi sabino eloko moko bandeko ba bolingo. Boye ba yango ete gouvernement ya Congo wana makambo ezali ko sala. Ata moto moko te na tango ya deuxième république a pensanga na tango ya gouvernement ya Mobutu bandeko. Lelo bazali ko ganga. Bama ezali ko umele ezali ko bimate mais bandeko to boyite bama ezali ko bimate mais botike la régie des eaux asala mosala na yango boyebi batio oyo ba belge batika to lobi bien batio ya mai oyo faire pasaka mai oyo ba belge batika depuis année soki 50 soki combien poto ebi te na tango Mobutu ayaka to tikala ko mona te sika gouvernement sali mosala ya ko tia batio ya sika Mobutu ba profiter kaka na babiloko ba belge batika pote bato mingi basala kaneti ba ignorer yango. Mais lelo Joseph Kabila aza kosala nini bazali ko tia batio ya sika ono Joseph Kabila bazali ko tia pote ba mai ebanda ko kende tina ba robinet ya batu na ndenge ya pression ya malamu batio wana ya kala pression ya mai ya kasusu na ndenge ya malonga te pona nini batio wana il fallait ba changer yango po epa ya biso ba congolais to ebaka teke eloko na eloko ezalaka na tana yango po il faut go changer. Lelo ta soki totali bien makambo ya ba courant mingi na Kinshasa oyo ezali kuna ba cabine mingi ezali ba cabine moko penza ata tango Mobutu ayaka na bokonzi il fallait ba changer ba makambo ebele mais ba changer rien yango na moni ete lelo Joseph Kabila ba komi ko sala pona nini kotia ba biloko nyonso ezala ya sika yango na tolobi ete omoni pona nini bakonzi ya tango ya deuxième république bangwanda bango nyonso pourquoi babandaki koyiba babandaki koyiba pona bango oyo belge etiaka na kati ya Congo bango babandaki komona kaka ekoki mais alors que bazalaki na devoir ya kosala makambo mingi bandeko lelo soki okei oteli nzela ya ba Congo ndenge ekomi okondima te okoki kolongwa na motuka na tongo na 6 heures ya tongo oke ba Congo 10 heures oza deja na kati ya ba Congo mais na tango ex Zaire bandeko nani yango ayebi te kokolongwa motuka na tongo olongwe na 6 heures okoki kokoma na 20 heures ou 21 heures po ete bozalaki kozalaka so bokei bokomi te bakonda bakisanto oyo bokangami
poto il faut bosala manœuvre bokozela ti ntango bakobongisa nzela ya bokontinue kaka moko banzela ya likukuma lelo tala ndenge bazali kobongisela bato banzela oyo lelo bakomi motema mabe motema ya likundu bakomi koignore nyonso mpona koloba ete Joseph Kabila asali nini me lelo bazali koignore bandeko ba bolingo il faut koyeba yangoko oyo bozali kosala na bato ezali liti te me ezali nde bazali kosala fortune na bango na kati na nzela ya makambo oyo me mokolo bokoya kocomprendre yango ekozala trop tard bango basi bayebi ete kuna na Congo bazali lisusu na esika te problème na bango ekomi ete bayebaka ndenge nini bakobanda koloba makambo oyo ya bafemme violée bandeko oyebi teke bamakambo oyo kopesa bango un jour libabe parce que ntango bazali koloba ete bafemme violée 8 millions de morts baza koloba bato na baradio na bango bazali kopesaka bambongo baza kopesa bambongo mais aucun jour bandeko tozali koloba yango bien aucun jour toyoki ete batouche ta ONG moko basombaki bien conteneur ya bakisi batindi na este pa ya bamama wana non bango bazali kaka wana mpona boutilize kombo ya bamama wana bafemme violée mais pendant 2000 ti lelo bosalela bango ate eloko te bamama wana ata bilamba ya pamba ya batombola oyo tomona ata na poto bosaleli bango banini eke ata na ONG moko bosala te kaka makelele tala biloko boza kosala na bambongo bozali kolia na kombo ya bafemme violée ezali baconséquence ya mabe oyo ekolanda bino un jour meme na bana na bino boboti baconséquence wana ekolanda po ete ntango bino bozali koloba ete bafemme violée boza kolela na kombo ya bamama wana bato baza koyokelaka bino mawa na nzela ya baradio na bino baza kopesa bino baede bino mpe olie bokaniselaka bamama wana po ete bino boza koutilize bakombo na bango bino moko bozali kolia bambongo wana na bafamille na bino alors ke bamama wana bazali kokufa ntango mosusu bato mosusu bakoloba ete wana ezali likambo ya gouvernement oui gouvernement mpe asalaka mais sikoyo bino bato oyo boutilizaka kombo ya bamama wana oyo bato mosusu mpe bazalaka komona baenveloppe mosusu na police eza koyela na bakombo ya baradio na bino buka lokuta baza kotindela bino balobi oyo mpona bado ya bato oyo bazali na este oyo bazali na baproblème mais botindaka yango te un jour bandeko un jour makambo tozali koloba bokomona bato wana nzambe ya kobimisa bango polele mpe bokomona eloko nini nzambe ya kosala na bango moto na moto akozwa lifuta na ye yo tikala kaka na position ya koitilizaka kombo ya bafemme violée 8 millions de morts na banombre na bino oyo ngwanda bakiselaka bino mokolo na mokolo bokontinue kaka bambongo boza kolia boliaka mokolo ezali mongongo na bino wana bomesana komela ekokoma kilo eloko mosusu bakopesa yo bolingi omela ekangi yo na mongongo mpe mamwa eleka eza te mpe okufi na yo mais ntango bino bozali koutilize kombo ya bamama oyo depuis 2000 ti lelo botindela bango mpa meme bakisi ya pamba mais bozwa kozwaka bafoto na bango bafoto oyo bino moko bomanipulaka mpona kolakisaka na bato bafemme violée baassociation vele bazali kosala bino badon mais botindelaka bamama wana te bandeko un jour makambo oyo radio Zoumel mile ezali koloba bokopesa biso raison bandeko bamolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima bangonga tokotalisa bino makambo oyo tobombeli bino na oyo etali mboka na biso la République démocratique du Congo merci bandeko babolingo na bandi dundi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoumelnini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci